mwa esengo banjelu likolo bako yemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuimbila tukumisa lesengo Tusanzula kimbozana liloyo mukolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Massoulek Bank TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bako yemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuimbila tukumisa lesengo Tusanzula kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Massoulek Bank TV.
mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuimbila tukumisa lesengo tusanzula kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikolama Bienvenue sur Masula Kimbang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuimbila tukumisa lesengo tusanzula kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikolama Bienvenue sur Masula Kimbang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuimbila tukumisa lesengo tusanzula kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikolama Bienvenue sur Masula Kimbang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuimbila tukumisa lesengo tusanzula kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikolama Bienvenue sur Masula Kimbang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu
koyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuyimbila tukumisa lesengo Tosandola Kimbozana Liloyo mokolo mwa esengo Biso basumuki tosikolama Bienvenue sur Massouli Kimbang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo Banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuyimbila tukumisa lesengo Tosandola Kimbozana Liloyo mokolo mwa esengo Biso basumuki tosikolama Bienvenue sur Massouli Kimbang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo Banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuyimbila tukumisa lesengo Tosandola Kimbozana Liloyo mokolo mwa esengo Biso basumuki tosikolama Bienvenue sur Massouli Kimbang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo Banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuyimbila tukumisa lesengo Tosandola Kimbozana Liloyo mokolo mwa esengo Biso basumuki tosikolama Bienvenue sur Massouli Kimbang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo Banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe
akaniseli biso, atindeli biso mobikisi. Tuimbila, tukumisa lesengo, tosanzola Kimbozana liloyo mokolo mwa esengo, biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Massoulou Mbang TV. lelo oyo mokolo mwa esengo, banjelu likolo bakoyemba. Tata Nzambe akaniseli biso, atindeli biso mobikisi. Tuimbila, tukumisa lesengo, tosanzola Kimbozana liloyo mokolo mwa esengo, biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Massoulou Mbang TV. lelo oyo mokolo mwa esengo, banjelu likolo bakoyemba. Tata Nzambe akaniseli biso, atindeli biso mobikisi. Tuimbila, tukumisa lesengo, tosanzola Kimbozana liloyo mokolo mwa esengo, biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Massoulou Mbang TV. lelo oyo mokolo mwa esengo, banjelu likolo bakoyemba. Tata Nzambe akaniseli biso, atindeli biso mobikisi. Tuimbila, tukumisa lesengo, tosanzola Kimbozana liloyo mokolo mwa esengo, biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Massoulou Mbang TV. lelo oyo mokolo mwa esengo, banjelu likolo bakoyemba. Tata Nzambe akaniseli biso,
atindeli biso mobikisi. Tuyimbila tukumisa lesengo tosanzola Kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Mosulik Mbang TV. lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi. Tuyimbila tukumisa lesengo tosanzola Kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Mosulik Mbang TV. lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi. Tuyimbila tukumisa lesengo tosanzola Kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Mosulik Mbang TV. lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi. Tuyimbila tukumisa lesengo tosanzola Kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Mosulik Mbang TV. lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Oui, papa.
Ouais. Ça va, papa? Il a eu les. Tout ça, attention, parce qu'il y a un peu. On va se placer. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bako yemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuyimela tukumisa nesengo tusandola kimbozana Liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola Bienvenue sur Massoulek Mang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bako yemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuyimela tukumisa nesengo tusandola kimbozana Liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola Bienvenue sur Massoulek Mang TV.
mokili sikoyo ntango ekoki bayebe te nkolo nyonso bazelaka asa botama
biso ya monene oyo tosala mosala na yo papa Simoe nowele nowele
Bonjour, maman journaliste. Paris, tozokopelisa pamba te lelo eza le 27 mai oyo nkolo yesu abotama ekoya na ye ya mbala mibale mokili moko luka nkolo yesu azonga asi azongo ya kombo ya sika ya kombo ya dadunga na kiakomisala mo mama yango alika biso teye kosepela nowele epai katolike alobi te tonaluka nzambe na ngai ya bakombo na ngai nasuki epa papa papa alobi te ifo akula nakulaki lobi papa nanobaki ye na koyaka na octobre na kokoma nazakaki papa merci beaucoup.
Oui, ndeko balandi bana bapasi motumbangu tozotia mwa pose po tozonga kuna na likolo po eza mosika nde totili bino bozala kaka branché tout de suite là tozozonga. Merci.
kanga na lobaka na biso kimbangiste abinaka te todefilaka.
l'ambassade rentre dans l'ambassade. Et là, je viens, moi je vous ai dépassé, je suis revenu, et j'ai échangé avec l'ambassadeur et je suis ressorti chercher le responsable de l'église. Donc votre collègue m'a expliqué comme lui il n'a pas l'info, on attend en fait. C'est ça qu'il vient de me dire. Dans ce cas-là, vous attendez, mais du coup vous allez attendre plus vers le cortège, vos personnes dans ce niveau-là. D'accord, ok. Moi je peux y aller déjà. Toi tu peux rentrer dedans. Non. Ah personne Non, C'est vraiment personne là. non, c'est pas les... C'est bon. Vous êtes là pour... On va ici. Les gars, on va ratisser, on va les pousser jusqu'à la place. Allez, marche. Non. On va vous chercher.
Bonjour. Ça, c'est pour les médias. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Attends. Bakuna mkuka Kolia eza. kolia nayebi te basali bino Amel basali mwa basali mbango azanga kolia azanga kosala eloko kolia bakongo wana basanga eloko Muta micro aza kuna caméra eza. Munga bibinde. Ye aza kuna sikonga na lozwa image eloko moko. Azoloba te.
Et ce message, merci. Merci maman, c'est vrai que merci. Donc, ça va être la prochaine Bienvenue sur Moussoulik Bank TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso
atindeli biso mobikisi. Tuimbila tukumisa nesengo tosandola kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Moussoulik Mang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba. Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi. Tuimbila tukumisa nesengo tosandola kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Moussoulik Mang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba. Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi. Tuimbila tukumisa nesengo tosandola kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Moussoulik Mang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba. Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi. Tuimbila tukumisa nesengo tosandola kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Moussoulik Mang TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba. Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi.
sana lelo oyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosiko. Bakangama
Hosana Leloyo mokolo lelo oyo mokolo mwa esengo bangelu likolo baka Pakilingo banda toke tozo kaka na kati ya mosolo Monsieur l'ambassadeur, je vous invite à arriver devant l'étendard pour votre honneur. En avant, s'il vous plaît. Stop. Pour le salut. Faki, hymne national.
puis Moïse nzamba ina moto makasi yebisa biso ile biso ndenge wana te. Moïse a dit tata nzambe personne, pas même une autorité française, je sais pourquoi. J'ai des éléments, personne, pas même une autorité française, je sais pourquoi. J'ai des éléments. J'ai des données convaincantes même. Parce que ce n'est pas nous, depuis 1600. Parce que mon inspiration, c'est que Botamaka. Ils ont au Kamati, Bagraine, ba colonne, ya ba maman, ya ba papa, ya bana, na ba miba. Et là, ma belle moro ya pambati. Nan lenge temple sili, ngana koli. Na komi une personne. Problème ni nalia. Est-ce que tu couches ici, tu et bebezo kende, yamba yose. Nana temi pena aux Zélandais. Tuzaki nana, tuzaki na yo. Nana temi pena aux Zélandais. Tuzaki nana, tuzaki na yo. Eki na no vervillier. Et pas ya conseiller na moko chimanga. Conseiller na biso na se et puis kocha le boko likolo ya. Ngai suna hebu mona papa na zonga mako. Dimon Église universelle. Monsieur l'ambassadeur, Lena Lobagi Église universelle. Monsieur l'ambassadeur, Lena Lobagi bisoto lobana lingala. Ngai ni mutu tokutana na yo na avec appui na yo ekati ambassade na biso ya Congo et kosunga biso na makambo ebele. Ni muzumona ndenge tovandi wa monsieur l'ambassadeur pour okina laiti. Bana mingi omoni awa na kopesa exemple o latisi mpona biso eza Congo kimbonga konzi nyonso ekowutaka na nkamba Yelusalemi. Papa ambassadeur azali moponami bino mopona. Noele na bisika nyonso tozwami bandimi ya tata molimo mosantu tozala na esengo elaka ya tata nzambe emona Kembo ezonge pai ya tata molimo mosantu. Kembo ezonge pai ya tata molimo mosantu. Papa Simon Kimba lelo mokolo monene le 25 mai mbotama ya tata de Lungana Kiamani kolo Yesu na boyei na ya mibale na kati ya mokili na kombo ya tata Mfumwa Mbanza papa Dialungana Kiamani Salomo. Lokumu ezonga epai ya tata molimo mosantu tata Simoni Kimbangu Kiamani na lopito Fafar Kipanisa Fati. Na tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiamani yende mokoksi ya bilaka lelo emonani na miso le 25 mai 2026 posa ya tata nzambe tomoni yango na misu yango wana bani ya tata molimo mosantu tozali na sembo awa na mboka ya France précisément na Paris mokili ya tata Simon Kimbangu amonelaki pasi Congo lelo oyo lokumu ezonga epai na ye nde tozali kopesa ye lokumu na ye lelo le 25 mai 2026 lokumu ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu noele na bisika nyonso tozwami bandimi ya tata molimo mosantu.
Mindule, Fafar Kimbangiste, Faki Yassib. Oui, ndeko balandi bana papa to silisi ya solo to komi na suka. Merci ndenge bosili kolanda biso na bokebi nyonso. Bolimbisa pamba te ezali live. Donc live ekozala keloko moko boko sala kango ba imprévu ezalaka mingi. Mais j'espère que bosepeli Noël. Merci tozalaki na équipe technique ya Masolo Kimbangu TV esimbami na papa Lambert Makwemimo. Tomoni papa Christian, maman Fifi Ndonga, papa Landou Kuna na Mboka Kinshasa. Merci et à bientôt. Au revoir.